Capage TV. Capage TV. Parce que tu as cité un oui, non. À Falous, j'ai un leader. Si on a bien dans la bande musique, bosse na bango. Ah, nandeni. Ouais, bande musique to yo. Koye bande ko bandate. Bled, ça fait tu as combien de titres non? Nanzeba nzembo na ona kina. Oh, Elibisoa. Ne banze on a kina zana 7 titres, on a 2 visuels oui. 7 ou 5? Ah non, c'est 7. OK. OK. Nasi na biso rapo ya sila makasi ya obima bato soutenir yo. Musique rap on a fro bima ka bo ça pe makambo on voyage non non obete moi choper bo bato ba futi pe ticket ba koti rap ya musique makasi ko ka rumba. Sliff Loge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Gouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 00 15. Vous êtes bel et bien dans Capage Télévision, hein? Moi je suis Tendresse Femme pour votre présentatrice. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête na baba. Moi signon sur mon kili, si moi signon sur mon kili. Bonne fête. Et puis merci Mingi Narcel Maël est derrière la caméra. Merci à Yadjo Mystique. Merci en tout cas à toute l'équipe Capage. Merci à Cynthia Capage qui est d'autre que ma patronne. Merci na Bayunion surtout vos occasions na bien Kolanda Capage TV. Boza ebele bo continuer Kolanda, bo continuer ko s'abonner, bo continuer ko liker. Les a boza vraiment bien de bossa la Capage. Vrai tous alandais tous lelo voilà nazanga mon côté nazana invité nanga que je vais vous présenter tout à l'heure. Il fait très beau dans la ville de Kinshasa le Lombula et Betty Makasi mais vu qu'on est là pour vous servir tous awana tous servir bino déjà comme ça je passe avec mon invité. Bonjour. Oui bonjour Monsieur madame. Hein? Bien madame la journaliste. Ouais bien bonne Tendresse Femme ouais. Ça n'est bien. Mais c'est oui merci merci vraiment par la grâce de Dieu. Bonne santé bonne boussala et tout et ok message que ni malamu na grâce à Nzambe moko apesi biso pe mabumu elelo to mona na lisusu ebele batiki biso ebele baza ba difficulté na ba hôpitaux mais biso to la mugina makasi nyoso nzoto vraiment c'est pour cela tout on dit Nzamba kuma kaka vraiment ndeka kabe utolo banzamba kuma mapaso yenda apesi biso pema apesi biso makasi ya hotel maliboso na bino lelo ya kovanda boye apesi bino pe makasi ya kozala connecté kozala branché na Capage Télévision bo continuer ko partager ba conseil na bino est très important pour l'évolution ya Capage TV. Voilà, Blay, Laxinini Blay. Mister Blayson, Laxinini. Mister déjà, monsieur, maître, mais Blay, yana, les juste comme famille nanga, na sangi sango siko na ba lettre. C'est ça. Comment famille nanga ils a le blanc. Comment la yo? Bien nanga bien la famille. OK. Ou appelle ça dans quatre chanda on a bisu pas mère na père. OK. Le blanc, aussi c'est Akitol. Il y a un homme qui a Blé yana na zoa B. Et c'est la bénédiction. Et là à le blanc, A Akitol, Y canesa hydro, maï. La bénédiction à le blanc Akitol d'hydro. C'est ça. Déjà on est à son ana et jusqu'à moi ajoute na ça pour ça on spécialiste d'adoption nationale. Et bon monsieur pour anini. Olinga lokumu, olinga grade pour anini monsieur. Te nazo moi mais c'est pas c'est mon atangisa soit à komela soit à pesanga ida osala musique ya terre les vocation na mo na composer na équipe simbi na composer thème nazo test nous na sala so na meke simbaka mon na mo ya monsieur. OK, ça fait combien de temps vous participez à la musique yango? Ça fait déjà 12 ans. 12 ans. 12 ans mais carrière ko matamwa na 4 ans déjà. Mais déjà 12 ans là-bas depuis tant moto bunda bunda nano mama kambu on va banda musique na ndeni parcours en ezaki ndeni évolution ezaki ndeni parcours est toujours passé
Bandango wapi? Nga parcours la musique na bango na province nanga. Province ville province de Chikapa. Mboka ya honorable Guy Mafuta ka bon mona yala na pesi mbote place azali. Mboka ya ba gouverneur Dieu donné Mpima. Là senti ba nyo sa ville province à Chikapa ba yebi. Ba moni pe mutu na bango artiste na bango yo. Vraiment. Après Chikapa au kinaki wapi? Oui. Après ce que ville la province à Chikapa ni na Longwe na Kiangola. Ah ok. Oui, na moi non pas difficulté, ça que na maliko zo sala zo bunda mais ce matin na Longwe. Longwe Chikapa ko Tiangola partir Chikapa. C'est ça. Hôtel yango na province na biso ya Kamako to kotala na Angola. Ya on Angola ni habite 12 ans na carrière nanga. Bon faire na badosala musique. Sinon moi non ça va. Na yasko na capitale nanga. Est-ce que c'est facile tant que Congolais ya ko évoluer na mboka mopaye? Oui, c'est facile, juste là. Si vous avez une relation, facilité peut comme ça. Plus nous sommes facile. Le monde ici, dès que nous avons la capacité de voir, on a fait que relation quand toujours l'on le but est que beau tambumanango, facilité mon beau banzela mon père font moi. Ils ont quand tous dans la province, bah moi quand je suis là, l'oni c'est ça. So l'oni c'est les font moi, l'oni c'est les font moi. Et on a mon père qui s'attend tout, il peut tout l'oni et font moi peut PC lui so. Ok, ça c'est Zapassia. Qui ça c'est un musicien basé à Belé. Est-ce que aux hommes on est déployé, aux a dans la facilité pour évoluer. Ah, au moins ma selon des niveaux bagage baza, ba inospi baza, ba personne baza, bateau ba génération na yoan. Ce que yo pour au balwarani, au c'est au siège au moins évolution on est. Et ça facile tondé. Oui, na aussi la première fois on a yaki. Pour la deuxième fois, t'en as quoi? Oui. T'en as yaki. D'ailleurs, que ça promotion ba single nanga ba clip partout dans sa promotion dans la télévision la plateforme de téléchargement. Na moi déjà essayé de savoir. Tant on a petit message, ba doit découvrir nga. Na moi ba conseil na beti, banzemo partout dans la promotion dans ba doit découvrir nga. Ata déjà que savoir. Na tant moi on peut sans confiance na arango peut ba to mo appuyer nga. Dieu tu baba. Ba maman na biso ni le numéro 1 du marché de la liberté, maman Fatouma. Oazo konza liberté mobimba na papa Frank ba pesinga courage ana na staff moluka staff zaiko na kati ya marché la liberté batu na nyonso na savoir na équipe na moi que savoir tel non et simba parce que batu yo cité na oui ba non ba Falous ba jeune leader so na tali bien na banda musique bosso na bango ah nandeni moi banda musique to yo ko ye banda ko banda te ah OK il faut yeba que non ko ye banda peut-être muto mais balobi pe qu'il faut compter carrière à partir ton bandi oyebana. Mais ça le bébé gagnant non. Biso to yebana pe trop comment ko lia mbongo na musique on bien avant. Les amis mo so banyo lia mbongo, muke muko zo déjà. Le temps de la carrière et PC yo maman ko ban ko gagner plus ko bando ba nango. C'est ça. La façon que non Fabulous en musique na yemba non depuis 2016. Mais so tali non biso ba carrière depuis 2006 2008. Oh, tata so biso to bandi. C'est ça qui est bunda. Moi, bah parcours en tant que banda, toujours bunda. Il y a une des séries qui ont les lois, c'est un peu biso. Moi, je suis sur la Bangola, les lois qui chassent un peu comme tu sur la car. C'est un dame d'avis qui est non sur PP, ça mis au rouler, canaba au péto couti. Pour évoluer, mon toi cadra yo to yo mon ka obima. Mon toi un cadra yo à l'action musique to yo mon ka obima ba mon. Il y a un bien mettre que surtout n'a bien mettre poignet ça qui est non ngamoko. Vocation ta les gars na katinanga. À moins qu'il y ait une façon. On peut imaginer, je rappelle en France, Dre, Gims, Blankem. Tant Blankem a mis ça rap, Canard, il m'a dit avance avec les choses bon. Mais moi, ça la cité, c'est dans ma casse. Et on doit imiter, on doit imiter. Non, non. La vocation, on a un style à Blankem, un style à Dre et Simba. C'est dans ma club, on a bande composé par rap. Et ça est facilité, par rapport à l'ingénieur. C'est dans school, papa je bêta yo des personnes qui va répétition il a qui facilité ezaki facilité au début non balinga kité oh bon ce que ça ande nikas et comme ba kimba ko mobo ya non na groupe nanga bazo yiba na ndako ya oyiba oh ta mobo pas zo nka otanga cours trop so outil cours oyeboye révision ya ba cahier ya ba mathématiques ba français ko tengi na classe une fois tant ce ko vendre non ya ko tina ndako yo ça la révision. Quand on a cahier nous na bois qui nous cahier nous sommes composer rap mais on composer rap ça brisquer yo frappe na frappe
c'est un peu difficile. Ok. Sentiment vous avez titre on a Nathalie on a mon Dieu mon il est tout à l'heure vous avez image nango et tout. Pour le sentiment vous avez. Pour le titre on. Titre de musique. Après ben bimisa on a mo ben raisonner trop. Nathalie pinga mo ma me kombela la me pesa conseil ngamo ka me no conseil me pesio. C'est exact ba te bien. C'est poser un sentiment vous avez. Ah na wanga na ngote. Na jenis na mutu. Na paye ya. OK. Oui na bien non. Tout l'année ya eza titre nango ya sentiment vous avez façonné. Eza bande ko belé. Eza gente papa ba parents ba responsable belé. Autant que akemi pona vous musala akemi ya vous avez cop mo boy que nous a masungi. Akoma vous avez bénéfice mo boy ata 20 000 francs par jour. Moi 10 000 francs $50 par jour. Mais non na balité, non nous attendons ko foutre la té. Mais ça m'a sungi na bon wana au lieu que ba foutre ta salaire na ya la journée de la famille, soit et produit na bio musu ya ko mema na bar. Ta memi na bar atali a bueta moi bien ne moko. Des bières, à moi ndo maman na mo pensis. Ta mo ndo na mo pensis ah. Ya mfouté. OK. Oui, ta ya mfouté a bengi. Ta ko bien ndo mana ba mfouté mais ko mba mela ka bière. Ambiance. Bon bezo bima. On a bossé ni que nos salaires dans la poche. Tant bon que si la se retrouver transport. Transport même soit ezalaté. Yo mo ma montre transport pe sili. Demande pas kimi. Est-ce que personne na kiti o so boîte c'est 4 heures na bave. Azoi na palais à Sanji bon on a poche c'était comment raisonner. Bon enrôler zati. Ceux qui mariés, ba ba les bâti na tongo. Moi si moi enrôler à tirité, so les célibataires qui a place à rouler, comment raisonner. So c'est na mo na $200 mais la location moi ndeko $30 na zolala. Et là c'est yani sentiment buzoba. Sentiment Bouzoba. Okay. Oui, azimon au moins 10 000 francs. Olia sema biwa rodia alia ala la bia ko melango a gagner. Si a gagner na ezo ko ni sekanzala o risque pas kufi. Sentiment Bouzoba. Ya no mo. Voilà. Sentiment Bouzoba ko isa ba to belé. OK. Ba to belé ba ko ya na sentiment Bouzoba. Ça au moins na vie ce bon matin moi 100 francs chaque jour. O ko sura bosso mi lo pão. Ya no mo gagner bus bi lo ko ni beta pe bus trop. Et beta bus trop c'est une autre na logique na sentiment Bouzoba. Voilà, je suis avec Mr. Bledson. Vous êtes bel et bien la Capach Télévision. Il fait beau, hein, comme je le dis tout à l'heure, il fait très beau. Tout ça, c'est un été quand on a rythme du pays, quoi. Bled, ça fait. Tu as combien de titres, non? Nanzembo et Nakina. Oh, et Libichor. On a 7 titres, on a 2 visuels. 7 ou 5? Non, c'est 7. Ok. Ils ont 7. 2 déjà des arts visuels, ils ont une vidéo. Des vidéos déjà, disponibles. Ils sont disponibles. De dena, mon que je bima, kalaté, audio on disait ils ont déjà la personne déjà na plateforme de téléchargement, il va consommer audio nango, clip nango ici la kalaté. On tout nango ils ont la soin. Sur l'anime mi banzo nango ils ont ba conseil, oui conseil ils ont la soin. La façon que non. Heureusement nous avons mbongo. Mais soit nous propre. Somme ta singa ta senza nzela bikina na bongo ta onimate. Akonimana été c'est propriété comme mo place mieux sur le lingue. Parce que jamais au non place mo yeti biso ya place mo to kota bo, on ta différenté. Mon côté place na ba bien pour na propriété. Ya no mutana salité mais ça million na poche. O tape muibi aleki asa na ba moni na poche mais na salité na ibe muibi ateli na nzela boui. Abo cha atali asa na mbongo te. Ala ndeli mutu za propre bo, acha le bo na poche bo vide. Ok, donc, il y a 7 titres en Angola, au salut 12 en Angola. Oui, il y a combien de chansons en Angola? 7, il y a des visuels, il y a une promotion, il y a une bataille. 7 on a qui en Angola. Avant, on a vendu mon souté. Avant, il y a 3 avant. Mais dans le on a 5, on a 10, on a 7. 3 on a Bombaki. Pendant que on a deuxième projet dans Zanango. Il y a 7 ans, il y a 2 dans l'ensemble de la promotion. On a obimisa aux soins et bimi. Après, on a aussi ça va on Tikali. Après, c'est dans on a tous les 7 pour consommer. Mais une fois qu'on a déjà promotion ici, ça les maginaki. Dans les on va découvrir les sous dans l'ancien à la soin. Nouvelle clip à la soin, on va consommer sous à la soin. Tu vas comprendre, tu vas où il y a la mois déjà dans saki. Va comprendre, va comprendre ce que c'est dans la CCD, tu vas consommer déjà la moussala ou salati. On a voilà, sur une échelle il y a tout ça de 1 à 10. Musique na bisonde yo côté lango on a combien? Europe ça combien d'évolution des autres? C'est non yo bien sûr.
musique congolaise ou bien nyonso to eza la rumba eza la style na bino rap nyonso tu na kati rap typique nyonso tu na kati mais na mito na ma musique rap ba fona biso nde na mito na Congo nde ezingenge makasi rumba itrani sur moi sima oui na moni sina yé na makambo na tête akuti na terrain déjà parce que mon ayaka na ngana tali no rap ba frizo rini na ngote rumba na rumba ndezo gagner bato zo chakati otaki no ba fanatique ba pesa confiance na rumba mais rap na Europe ba pesa confiance na rumba mingi te na rap parce que Europe so tali Europe na Amérique les rap na ba fo ba senso ni rien ka système Europe boye na ngoi pourtant biso to na rumba te faut tala ma façon moki se pesi là façon moki se pesi la makambo oui moi so tali le rumba nyos ba tuni ba konki pe na ba rumba au moins tete dans l'année maestro fabriqué ça Miss Brenda zemo Brenda zo rien mais so tali non les rumba te mais dans des pesa makambo so tali fali pour pas handicap la merveille autant qu'il y a un tokos de thésaurien autant malgré rumba zo rien nango mais style là na vraiment des sapé que YouTube ils ont cité nango boye ko étouffé oui rumba vous avez étouffé rumba nango o Fabulous a yebela ba non ba ko beta ba rumba film ko otali no rumba ba beta on film Fabulous déjà prévenant qui quoi na compte bino nyonso ayebaki na yeke no rumba yo za ko film nango parce qu'on a ba konda ba musicien na bibiso nyonso tout ba musicien bino so vandi ya ba génération na yo so vandi obité jeune abeta la musique au kitoko pona yo nani peda ob na minute obeta ba musique kitoko o so vandi on nzimae ya makelele te me kitoko ya musique agréable à l'oreille. Musique les makelele pesa. Agréable penza à l'oreille. Yo mo so vandi ozo s'inspirer pe na. Po to zaka batu, muto ya zo aka maile pa muto. No so vandi ozo s'inspirer pe na inde na. Ko s'inspirer sur le bininga na elwagena lo ba misisa libanda. Mais awa na bato na yo kakao na nimara bazanga bango mais ko s'inspirer net na style ya muto awa te. Awa mona nimara neti muto nimara neti Fabulous na mona bima ndingi na yi. OK. Na style na biso rap ya style makasi ya obima bato soutenir yo. Musique rap on a fro bima ka bo ça pe makambo on voyage non obete moi choper bo bato futi pe tike ba koti rap ya musique makasi ko le rumba. Pa eyesi kaka bo bano tshongo katena na kata Congo na biso. Na Afrique mo na Congo mo tshaka rap kate. C'est ça. Dans mon discours que Fabulous. Mon Fabulous les gens leaders pe il n'ose pas malgré yebani superstar des ça que tu as découvrir mais à part superstar na mon histoire so composer nzembo na pe ça conseil so ba conseil pe ça ka so da pe mi ya pe bolingo de desi yo pe ba pe ça yo za conseil les hôtel no bi azo yemba bolingo yembela bolingo te ngaba c'est très ça bolingo trop te parce que bolingo to yembela mais ça me mo atikeli biso bolingo yo so yembi bolingo to yembali bolingo ata to yembi on ata conseil au pe ça zala soin papa zala propre et ça pe ka ya bolingo oui la pesi nga posa la propre vous avez raison la pesi petite moi bolingo parce que biso pe mibali jamais so mo ça la salité na zela na ozata olinga ete il faut ça propre ata za na vie moko ya passe chez bango baza pauvre mais so moi c'est le misala moi pour lui na taise moko mais so qui passe on a soin et puis c'est encourager tantine na bingai OK c'est que ils agissent que nous bolingo des consommer mais na linga pe moi ba conseil moko boy na c'est moko ebima avec l'état tous appels na yo aboika bolingo OK na bolingo c'est que yo na kati bolingo tendresse ezalaka so papa lobby yo répondra ko mataka so pas na ayo za na z na bolingo bimaka boika est-ce que conseil bisus OK boika pe na bolingo azalaka te oui merci mo yebi yango mais côté musu baza otali pata côté ya deti ba honorable na biso to votaka mi ba député honorable na biso otali ta non na combien de députés te na quartier azane yo vie boni bobe ça ba mbote ba wapi moi pour leur 3000 ba semelio moi 5000 à pesio tant yo voter kaka au voter à 1000 députés à longue na venu yo zalaka ko fa na ngombe na bandal na ba commune na campagne vani ba commune na musika a bosani commune ba votai abiboika Voilà, vous êtes dans Capace Télévision, je suis Tendresse Pambou, je ne cesse de vous le dire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir nos actualités, pour être à la lune. Voilà, ça fait 12 ans lobby qui a évolué. Ce qu'on veut promettre, bisoni na yo na nengo yo travailler au kutipe baninga da bazawa da ba siège a oyo ko baksa nini na musique congolaise. Yo ba ça que non, la musique maman nanga bato biso na mbongo baza la musique déjà otokuta mais bato biso na musala
nakolo ba kinono bazate pa mutu baza aza musane façon asalelaka façon nzamba kutele nango pe apesi makambo de impère pas bien style na ye ki impère stratégie na ye pe epesi pe makambo ba impère bazali ko kineza eza ko linda c'est ça oza sûr que o chapeli ya kapo vendre na ya sûr pas ndeza bona makambo na ya na nzoto na sûr makambo na nzoto ke ba makambo eza nzoto to ezali nango ba makambo eza nango te tant que déjà il faut avoir la foi attends l'église était biso foi konima ya so merci na le babose na meka makambo esimba parce que na mutu comme nima produire yo ça sentir makambo oza dans un producteur oui tina yebe na vendre libela na Kenya ezaki na production déjà ils ont mis production ils ont mis j'avais pas vie Alpha Bilele mutu comme ça tire qui est commandé Tinzela Lufu na Kishasa via Alpha Bilele azana zo produire maman foi tous les numéro 1 azana pe azo soutenir biso à niveau de la poto de zana maman Jessica la baronne Jessica grande sœur na Naomi Pelamoke azana na katia to wapi azana Turquie azana Turquie na pese mbote pesa azali oui bazo sala biso ba non Mr Bia yo de pesa souti vanda na mebela na vanda na bela na c'est que kota na katia ba mutu aleki azate parce ba kuta yo na makambu c'est biso pe tant do sala o makambu ba MC les millionnaires MC les millionnaires naza na ye na mabele na yo MC les millionnaires na ye na mabele président Sélé pas docteur na ye makambo eza bo sentir ba makambo na ezo ya se bo pesa nga chance na to pesa makambo bino pe bo mona gena non somo makambo eza so na silisi par DJ Blay Mr Blay pardon à Sengi ba soutien en tout cas ba soutien ça la raka bien quoi ba bona capacité télévision Mr Blay yeyo bo soutenir ndé bo soutenir la capacité TV bo soutenir pe Mr Blay voilà Mr Blay to comme l'habitude déjà na sous émission en tout cas excuse-moi pour tous les désagréments au côté n'angwa au bateau balibosa caméra mais j'étais quand même à m'excuser talara immunité procède de la gloire et des alara kaka Mr Blay sikoyo au promettre biso nini pour 2021 oyo poto chité siko promesse na yo penza au promettre biso nini en 2021 to 2021 le bakala escali 2 ans ya mokonzi biso mboka président Fachi na promettre gagnant na makambo sur l'équipe surtout yebi eleka na politique escali 2 ans enze monanga boika eza ya studio esilaki ceux qui 2 ans oyo bosai makambo bien au peuple peut se retrouver bien ba député pas président za likambo te jamais président aroya na quartier yo député avant ka bongisa te yo député yo to vota yo ceux qui yo aussi biso makambo ya bien tenze botan ya boika ba yembela yo na cité comment mon te mais obime biso boika voilà biso moko epesi yo mutuka mapango partout mbote koma na ndenge mutuka na ndenge vitrine oya so na quartier na biso te na pesi mbote pas honorable Eliezer na sepilaka na etro na sungaka ba veuve ba orphelin honorable Eliezer mona kololo pango epesi mbote na junior le malemba na mona bato basaka makambo ona na monaka epesi ba mbote base la makambo bien 2021 o album ezali ba konsumango album il y a 7 titres oui 7 titres so album na bimisango na ko lingana beta tout voyage tina mabele nanga on a auto ebiso na province ya Tikapa on Angola on a sauté Black African Coffee mutamino ya Angola yeyo beta bongo moi portugais bayoka Papa était bon tarde sur au bien son sur au Sainte Dubai du Malange aqui no Congo é bifala lingala português que é língua da Angola sur au Sainte do Congo do Congo bon tarde bon dia voilà merci tozo chité déjà merci hein merci beaucoup merci tozo la kako réaliser ba promesse émission en 2021 to bina pe to yo ka peu musique bonne chance à toi c'est ça merci maman soit bien de ta part mbote grande zayaka poto chité tala ka TV oui moi mbote nanga na pesi mingi na vinanga docteur na maison Audrey parce que ba téléphone na kitoko na marché la liberté na pesimbote et pas Guy Mafuta ka bon mona yala pas mutu yo salanga ozo talanga mona mabelo no yo Guy Mafuta biso nyo tu vuta yo mabela chika pande vuta yo nga yo na pour ça soutien na bino na pesimbote pas Rigo Star MC les millionnaires staff molokai et pas mon chéri Béni
moi Beni Badoka na pesi mbote na bino na Christiana Maleka Rose Kumbangedi na salibino ba bien moto na bino yeyo na pesi tana bato nyonso batia matoi balanda ngai bayoka musique ya kitoko na bino na kati ya mboka na biso Congo eloko kotika ezate staff technique leader Kaya bato nyonso balinganga Sami Badibanga et pas Cordon le coordonnateur Cordon Mukangala na kati ya Asbel prison en Christ muta sungaka ba orphelin ba veuve oya sunga na motema moko oya sunga na mbongo politique te na mbongo ne moko Cordon Mukangala Mr Biaye wana apesi mbote place aza aluka ba soutien na bino vraiment merci ya le bezate pas son na luba na bosa ba mususu na boaki te boli misanga tant eza muke alors on a fait si Dieu mettait au moté l'opinion se fait c'est ça vraiment Arsène Maye merci pour la présence bienvenue dans Capage TV tu es mieux maboko ya kofi na sepeli monsieur moko ya propre versement kitoko na sepeli bala simento sala yo lingi to sala wana c'est ça da comprendre voilà merci beaucoup à vous parce que vous avez qui est belé vous avez qui est belé liboso ya ba poste télévision na bino bolandi biso merci à toi Arsène Maël depuis derrière la caméra Montréal merci Arsène beaucoup Maël c'est ça voilà merci et joyeux anniversaire à toi merci à Joe Mystique merci à toute l'équipe Capage TV comme je venais de le dire tout à l'heure merci Nabayo nous sommes soutenanga de loin et de près merci Nabayo nous sommes kanisaka tendresse pambu en tout cas bo fongola mitema bo commenter bo liker bo partager petit nabino yeyo donc nabino penza azoya osala musala selon structure selon ma ndenge spécial merci na papi merci pardon na papi Bissala merci Maëlle on a partenaire merci beaucoup na Black and Chicken Coffee ba mo tu nazarana azamutu voilà azamutu mutu on va bien voilà on se voit à la prochaine restez branchés. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Toza wana pona kosunga to pe ko aider bande ko nyonso baza na difficulté quel que soit na poto to pe en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition des agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto oza na besoin ya ba construction na yo esila oza na diaspora bato baza na Kinshasa Congolese Progress eza pona bino eza pona bana ya Kinshasa mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa et puis toza na Londres service nyonso bokokuta na Kinshasa même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Capage TV. Capage TV.